Mbote bandeko banso balesana kolanda biso na kati ya TV lolaka ya nguluzi kimbangu losako kati na mabota na bino ya solo ete nzambe oyo bankokono babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo apambola moko na moko na kati na bino na komo nguluzi kimbangu ya tungunwa na komo mama kipa vita ndona na komo ya bankoko na biso bonso ya solo ete oyo bayebaki bonene na kombo ya nzambe oyo toakobelela lelo ya solo bandeko ya kotala mayeba akoleka na kati na mokili ya solo ebandi kolakisa ya solo nzambe wana bomoi azali kati na biso effectivement azali kosala kati na biso oyo akotia tembe na yebi te ya solo ete manso oyo tolobaki lobi tango tobelelaki ke maloba na ngai nganga nayebisaki bino ke maloba na ngai nganga et à chaque fois tango tobandi kolobela bino bato ebele babandi kocomprendre te makambo nini tobandi koloba e lelo tosuki wapi na manso tolobaki lobi lelo ebandi kokokisama ebandi kokokisama ya kotala ke biso moko bana somi ekolo kongo nakanisi na moma oyo toakoyeba ke ebandi kokoma mabe likama ebali koya liboso na mabele ekolo kongo po ete tozalaki na kati na distraction ezalaki nango ya koatira attention te ya koyeba ke ya solo toza na affaire na banani tozalaki kaka moto na moto na parti na ye oyo na région na ye oyo na tribu na ye oyo na bamafta na ye mais ebali kosentir mabe ebandi kosentir mabe mateso yako pamoja bila Mungu na Kongo sana basi na Mungu basi na ngere basi na Mungu basi na ngere basi na Mungu basi na bana basi na Mungu basi na ngere. Voilà. Elinga kolbani image totielaka bino pasi na munu pasi na ngai pasi na yo pasi na nga bandeko image oyo ezali koenglober tout ce qu'on pensait vivre na kati na ekolo Congo ebali kose dessiner en regardant ce bel film ya pasi na yo pasi na nga. Suivez-moi mes chers amis très bien et que chacun de vous comme eza mwa minute ya moke ameka kokapte message nini oyo balingaki bapase biso na pasi na yo pasi na nga bana mama Congo ya solo esenge na biso totika bango basilisa bapasi na bango pasi na yo pasi na nga pasi na nga pasi na yo pasi na munu pasi na nge totika bango basilisa bapasi na bango po ete ya solo ezalaki pasi ya Félix azalaki na besoin akota na pouvoir bamasta ne basungi ye akoti na pouvoir pasi na ye esili alobi te nga mpe naza na pasi nga mpe ndeko na yo pasi na ngai ya yo nga mpe naza na pasi tu mpona koma na place wana nani Moses Soriano. Donc pasi na nga pasi na yo pasi na yo pasi na nga pasi na munu pasi na ngai totika bango basilisa baposa na bango nyonso basilisa bapasi na bango nyonso oke biso tozela kaka bango tiye mpa kosilisa pasi na ye e apres abengi mpe mosusu alobi vita kamere siko mpe tour na yo pasi na nga yango wana bana mama Congo écoutez-moi très bien, ne suivez pas tout ce que tu le vous raconte là bolanda nyonso oyo tu le mazolobela bino te. Les amis tout autour de Félix, les proches de Félix, tous ces conseillers, posez la question à Félix Antoine Tshilombo. S'il peut vous expliquer, passe na yo passe na nga et bandaki quand. Pour wana musu aza zambien, wana musu aza sur le Burundi sur le Rwanda qui colon a été. Donc entre deux étrangers, ye wana ne pas partager ma passe na bango. Ba kabola ba passe na bango. Bapasi na bango engo ezalaki ya nini? Hey, bana mama Congo bolanda na bokebi nyonso bapasi na bango wana bana betu bana Kasai botu na Tshilombo
pasi na yo pasi na nga oyo lobaki na Chilombo ke oui pasi no pasi na ngo lobaki na Feli na Soriano alias Moïse Katumbi na lobaki na Vital Kamerhe pasi na bino wana ezalaki ya nini pour pasa bana Congo soko lobiki oui ezalaki pasa bana Congo te pour depuis oye aussi pasi moko bana Congo te place à bana Congo za ko continuer mais yo place na esili bumu vimbi matamo vimbi ba costume la kinchoto ba montre la sang place na yo esili olingo pesa siko place na yo olingo pesa sumu ninga na yo aleka na place na bino place na yo alors voilà ba ndeko kozanga koyeba na meko mona ba taliban ba komi ko komaka na ba commentaire tout lima une première dame, une burundaise, n'a qu'à te payer les talibans, au moins, à faire tchétché, et ben mais les talibans, c'est quoi? Vous êtes des malades dans votre tête ou quoi? Vous réfléchissez ou pas? Mon niveau burundaise à la tête de ce pays-là. Et tandis que vous vivre 5 ans avec une Rwandaise, toute Rwandaise, au nom de Nyankeo, vous êtes des malades. Vous êtes malade, franchement. Je ne vois pas par où vous réfléchissez. Est-ce que vous avez le cerveau? Mais arrêtez. Parce qu'il fallait déjà, si vous refusez aujourd'hui d'accepter une première dame burundaise, toute burundaise, il fallait commencer par refuser la première dame toute rwandaise. Au moins qui vous donne la biso. Au moins qui vous ont la biso, qui vous n'y a la biso. Bonne fandake, bonne bilakate na sonete à maman wana. Bonne bilakate na sonete à tout rwandaise wana te ou à premier na Félix. Bonne bakamote. Si vous voulez qu'on monte à Moninga, bon passe na yo passe na nga. Passe na bino ndi wana bango ba si ba passe na bango o ya bino monta ko silisa ngo azate. Monta ko si ba passe na bino azate. Voilà, ben, de combinaison avec le Congo. Aujourd'hui, les choses commencent à tourner mal. Mal contre Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo était sur Congo central. Sur Congo central, Félix Tshilombo a subi, il fallait pas subir humiliation, fiasco, nyonso. Et alors, en arrivant na Katia Bas Congo, Bas Congo, Basengi, rappeler. Mon frère, Félix Antoine Tshilombo, tu vas nous expliquer un peu toutes ces promesses que tu nous as données et que là, Félix Tshilombo a dit quelle promesse? Alors oui, tu nous as promis de nous amener l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne de l'Afrique, tout le monde en côté. Et dans l'entretemps, tu es arrivé avec un projet de 100 jours et Kenda Wapi. Ram et Kenda Wapi. Bakese wana histoire de oza mwivu. Oza mwivu, oza moyibi. Oza mwivu, oza moyibi, voilà. Bana ba Congo, ba lobi. Et là, quand on a biso toko kangote, il y a solo Félix a des problèmes très sérieux et Bandel Félix Mabé. Et Bandel Félix Mabé, donc on a battu Félix à Osuka, wapi na likambo oyo, et Bandel koye na ye liboso na ye, a déposé, à ça nini, à ça koye battu, ye moko aye déjà que c'est fini. C'est mal parti. C'est mal parti à partir du Bas Congo. Félix a créé le Bas Congo, quelqu'un qui a encore sa bateau. Banama Congo est solo et bandé de Mabé. Et alors, dans l'entretemps, les autres provinces, par exemple, aux Zélaïpé. Bon, on a bandé qu'on a vu, nous sommes dans la province, nous sommes. La province, nous sommes, il y a solo et Sengue de la Bino. Boyoka, bonjour, ma polo, ma repère sa Bino. Bonjour, Mbongo, ma repère sa Bino. Bonjour, nous sommes, ma repère sa Bino. Mais bon, tout n'a yé. Oyeli biso wapi bamiyibi oyoyo okanga bamiyibi bayibi ba détourner mbongo na Congo baza wapi bana prison nini donc yope oza moyibi bana nsome le Congo to sa musala wana to accélérer pression ko kanga bamiyibi bandeko. Quand on dit les choses pareilles, on n'a pas besoin de se défendre pour dire que non, biso, l'élection, on a essayé à bisoter. Mais l'élection, lorsqu'on a combattu ça, biso, n'a qu'à le Congo et ça occidentaux. Et l'occidentaux, on a observé biso, et si quand nous avons la biso au souka, on si quand nous avons la biso au banda. Et on a observé comment ils ont encore un ballon de C.
oyo eza ballon de se bameki nano ese bakoliga soki bolingi soki tokei soki tondimi donc baimpose biso Moses Soriano qui n'a rien à voir avec le Congo, qui n'a même pas goutte moko ya sang sur lui ya Congo. Quelle humiliation que nous allons vivre. Quelle humiliation que nous allons vivre au Congo. Alors, tu le voyais avec Makambo Yonyonso, dans leur plan avec les Tutsi rwandais et les Occidentaux, ça qui a montré bien que oui, Félix, après pouvoir, il faut le mettre au pouvoir, et pas y a pas sinon pas sinon, et Soriano, Moses Soriano. Et alors, Félix Bandimaki, et bon, Félix a comme la souka, à l'union Balsoma Kamouke, non, n'a boy, Azali candidat, il y avait étranger. Et bon, tu le candidat à Banane. Yo le dit que Bango va candidat des étrangers. Et toi, tu le votais candidat d'équipe parce que Bissoba dans son école, Congo, on ne te connaît pas. On sait que tu es venu là, tu as servi que des étrangers. Félix, sois quand même honnête. Au service du Congo, Nani, tout ce que tu as promis les Congolais, bah, je vais à moi. Ce que tu as vu, Bana Mwanda, Bana Mwanda, le socle pas la bino, ma tombe pas la bino, Bana Mwanda. Tu vois que ça bino ma vidéo, ma message, oh, Bana Mwanda, Batindi, Bana Baya, Bomba Batindi, et c'est là que Yinda, Kuna, la carte, la Congo centrale, ma vie, pas la biso, et pas la biso, n'a pas Congo, tu dis, ma vie, so hier aux années ticket à Bameyibi, on va défendre Bameyibi, nous sommes au milieu. Alors, on verra bien qui est quelqu'un qui dans quelle province, au Félix Okende, Bayamba, Bekele, Maboko, même na Congo, na Mbujima, il va nous zélaï. Na Mbujima, il va dire cette fois-ci, soit au Pays, Bango, Mabanga. Ma province va préciser le Mongola, soit qu'elle a Mbujima. Chez lui, soit que non, c'est plus chez lui parce que Batouana promettait qu'il va à réaliser à quel côté. Batouana, Banzela, on la promettait qu'il va à Sara, Banzela Zate. Maya promettait qu'il va Maya Zate. Courant promettait qu'il va Courant Zate. Quel coin à pays, oh, Félix oui, n'a promettait qu'il va Nassali. Alors, madame Mama Somme le Congo, pour la dossier Félix, vous avez bien compris, on ne veut pas tout de suite là. On revient maintenant pour les autres candidats. Bana Mama Congo, s'il vous plaît. Nakanesi, chaque province ou chaque ville de la Congo, moko na kati na bino, azali ko na biso, na actualité to ko pesa bino. S'il vous plaît, to sauver nation. To sauver nation na biso, to passer message na bato na ke bandeko. Bato nyonso na bareko lolo bale bandeko. Tous les 26, tous les 26 candidats, il y a yo Congolais Azana Katité. Tous sont des voleurs. Comme Bandana Chilombo, 26 sont des voleurs et sont tous au service des Occidentaux. Et toi, qu'est-ce que tu vas gagner en soutenant des gens pareils? Au gagner, il a soutenu Baléibi. Donc, chacun cherche à gagner sa vie. Il y a yo Congo exact. Donc, ceux qui continuent dans le moment où Kolanda Batouana, Bataba Ngwadima, et comme la Bisso, et alors, il faut que Bisso Moro bien à Congo, tout élément pour que pays n'a Bisso dans le danger. Tu l'homme Ayeba qui très bien, Ayeba qui complot très bien pendant longtemps. Pour la ligne, pourquoi tu l'homme a levé la qui Bisso bien avant que, oui, il combat au bateau, un abago, et ça vous le bilan la somme le Congo, travaillons ensemble pour la bloquer bango na kopo. Alors ba kamote azali trop sinaye ke et comme na moment wana oyo ako dribbler bango et ya ko continuer ka ko travailler bango ma tikala mais malheureusement Félix Kameno Kansake et go Simba n'a pas en faveur na ye Chilombo a échoué. Alors voilà, Chilombo a changé maloba na public et non tété na lobby ba candidat étranger yo mo pe candidat étranger aux candidats à Congoté. Alors bande koto c'est to mobiliser la population na biso, to mobiliser ba jeunes de 4 coins ya Congo to sa bango ke ba tourno ba président na bino baza ko sala kawana bo bamba bango mabanga bo benga na bango. Moko tako servir bino même na région na ye akosala rien. Bon de la gaille, bon fanatisme wana te école de pour le Congo, l'école de fanatisme wana.
Voilà, bandeko bana sur le Congo. Alors, tokende na moulaï information na biso. Alors, to stoka tawana po te bozo tanko partager na bandeko. Non so o ba mesala ko na biso, bazo na mukuse po te bakabola na bandeko mususu. Alors, to tika la wana oyo bandeko toujours kata pour changer titre pour que to soit na moulaï na ngo développement ya sujet na biso ya bokol na lelo eza ko yinda avec des images bien sûr. Allez, à tout de suite. Mato.